Moïse Kassanji amelaki makila na politique kanambe après a sacrifié ki mwana na ya mwasi azaki mwana ya métis babumaki yeso na États-Unis donc ti pwana asaki ba impact satanique na mutu chwana a sacrifié ki province na ye azali kubumisa batu abomi bat kasayen akimisi bango lelo soto moni bakasayen bazali libanda province ezali na cause ya Moïse Kassanji. Et politique kanambe Rwanda mutuchi misuma vondo asali lisusu pendant 18 ans yesko nde ayeko sambisa bana ya Kasai asambisi bango alesi bango pilipili ya libele oyo ayebisaka bango ke bomela pilipili bomela libele ya pilipili oyo bamelaki tozilobaki cette fois-ci Maweja Junias mutu wa zamani il faut akoma gouverneur. Abonnez-vous massivement. Site où ils allaient site où bisika beaucoup de information vraie sika auto les kaka pona ko c'est la baki makambote les site où les kaka po besoin d'information vraie au biso to za nango les site ya sika komo nango kin ya bana kin bo s'abonner massivement. Awane esika oyo bokozo d'information ya sûr. On peut s'abonner massivement bokozo d'information qui toko ya chaîne biso YouTube Kin Yabana Kin allez check. Kin Yabana Kin, notre chaîne YouTube. Abonnez-vous massivement. Place nous d'informations. Il y a des news là-dessus, il y a star, pourquoi pas, culture, art, Kin Yabana Kin. Abonnez-vous massivement. Bonjour, bandeko nanga ba congolais na pesi bino mbote ba mbote ya mingi yangwana na pesi bino ba mbote ba élection papita aslaki ba propagande après lelo a commis gouverneur ya Mbujimai. Papa Pita, bonjour. Bonjour, Neonangai. Merci beaucoup ndengo ya minga na site sika Kin Yabana Kin bana Congo mon entier nazali ko belela bino boya bokota na site oyo ezali site bisika bokozwa ba information vraie sika auto le kaka pona ko c'est la baki makambote eza site auto le kaka po bozwa ba information vraie au biso to za nango eza site ya sika komo nango Kin Yabana Kin. Merci beaucoup Ningo ya minga ilisusu na mokolo lelo na site ya sika Kin Yabana Kin pour na probela le véritable gouverneur élu na province ya Kasai na kombo ya Maweja Junias mutu wa zamani o ngai na tutra kitolo avant élection nazaki déjà révélé parce que na sara makamona ngana sentiment ta na yaka ndenge nzambe memanga j'étais déjà révélé il faut na yana lobela que bana Congo bana Kasai ba voter mutuana parce que azali na ba vision minene pour na kosala pour na province ya Kasai oyo depuis 1960 ba pesaka ngomo Congo Mobutu a travaillé a tika ko lobela ngote bazali bimisa diamant na kata Mbujimai bateki bakokaki kotonga mboka wana te et politique kanambe Rwanda mutuchi misuma vondo asali lisusu pendant 18 ans yesko nde ayeko sambisa bana ya Kasai asambisi bango alesi bango pilipili ya libele oyo ayebisaka bango ke bomela pilipili bomela libele ya pilipili oyo bamelaki tozilobaki cette fois-ci Maweja Junias mutu wa zamani il faut akoma gouverneur na salaire qui propagande na ba vision nazaki nango nzamba yeko salake akomi gouverneur oyo ezali esengo na ngai en tant que leader en tant que porte-parole valable il y a son excellence Moïse Katumbi Chapwe en Afrique du Sud nazaki na esengo ndenge na monaki Maweja akomi gouverneur encore nazali ko senga bana nyuso ya Kasai bana nyuso ya province ya Kasai wana bo soutenir na boza la sima ya mutu wa zamani Maweja oyo aye na idéologie aye na bolingo ya province wana auti kozwa mbongo na ye 150 millions de dollars a tie na mesa pona kobana
kobungisa misala na kati ya mboka wana etikala kozala banzela te mais namoni déjà babandi kopasola banzela oyo ezali déjà kolakisa amour aye akosala bilanga na province courant déjà ezongi namoni akotia bamai mpona bana mboka babanda komela bo soutenir mutu wa zamani mutu oyo penza azali na mayele ya malamu mpona kosala mpona province bandeko na ye oyo bazalaki na kati ya pasi pendant 50 ans oyo 32 ans ya Mobutu 20 ans ya Hippolyte Kanambe Laurent Désiré Kabila na temps ya guerre azali ko vivre na mbongo ezali kobima na kati ya diamant na kati ya miba diamant zo kobima mais bazali ko kanisa ndenge nini ba kotonga province wana te mais mutu wa zamani oyo lelo aye afongoli motema ya kobongisa pona bana mboka basala akoya na misala bana mboka parce que mikala miba ezali kozwa 5000 travailleurs mais ni tozali koloba boye na vision ya mutu wa zamani maweja ekozwa batu 15000 travailleurs ya kolakisa ke il veut fiche du pays azali mwana mboka oyo azali na bolingo pona mboka na ye yango toyaki lelo po toyebisa bino ke mutu wa zamani bo soutenir ye azali wana pona kosala pona mboka na biso. Papa Peter, pourquoi gouverneur oya kala asala ki bongo te kaka oya sika oya kala Moi Kasanji amelaki makila na Hippolyte Kanambe après a sacrifié ki mwana na ye mwasi azaki mwana ya métis babomaki yeso na États-Unis donc type wana asaki ba impact satanique na mutu wana a sacrifié ki province na ye azali kubumisa batu abomi bat kasayen akimisi bango lelo soko moni bakasayen bazali libanda province ezali na cause ya Moi Kasanji ndoki oyo andimaki Rwanda mutuchi aboyi mwana mboka yango nazali kobeta na zali kolobela ke Moi Kasanji akoki kosala ngote parce que ba melaki makila na vers moko na Rwanda mutuchi. C'est pour cela aujourd'hui je ne pense pas que ndoki wana ya Moi Kasanji akoki kozonga lisusu na province wana akende koloba liloba na kata province yango nyoso wana omoni am sacrifice pesa ki mwana na ye a sacrifier mwana na ye babu mwana na ye politique nambe abomaye nde ba sacrifice satanique oyo basalaki na Hippolyte Kanambe mutuchi Rwanda yango biso toyaki akoki kosala te azaki wana ba intérêt na bango ba pied mbujimai ba pied miba bazaki kobimisa ba diamant chaque jour ba oteka diamant mais bakolo diamant bazo profiter ngote yango lelo na ye koyebisa bino ke avec mutu wa zamani Maweja Genius il est capable de faire parce qu'il a bandi déjà kosala oyo na projet à 100 jours awa tout le monde déjà bandi déjà ko pasula banzela tout le monde déjà qu'il est vraiment fiche du pays il est capable de faire a bandi déjà kosala pona mboka na biso yango na yaki pesa lelo ke tout soutenir ye asala pona makambo ezali koleka na République démocratique du Congo. Papa Peter, poto selisa message nini ozanango ya kopesa bana Kasai bana Kasai nyonso ndino ambila nko memo wenu Peter Mukendi ndino ambia ni katoni muntu mko bokutwenzela kai muntu wa zamani kai mwenza to tudi mubashala ni muntu wa zamani Maweja il est capable de faire parce que waban déjà comme on injila wakabeka mo baban kos bakosha à peu près 12 km déjà biale jini mulo bokwenzela ban bena Kasai tuvuni bantu bali bakula français bika buni mukana kaba buni abu son na jubu benza to mais aussi aujourd'hui to monino il faut tumwela yi bianza tukala munima mwenda udula ni mal mafia baba nga déjà kutwenzela déjà ko nani miba bientôt là mibe di mana jama di patwa bali manika province ko Kasai kwa se bena bana ba bena Kasai bikala baja banwo wa bwimpo wa budu somba ku chinu bamba ko tunyo ku chinu ku kala wenu waba wenu nyeyeu Moi Kasanji mubenga mutu benga tetu bonso mweza ma impact satanique ni mutu chwande lelo to apetu wetu tumwela ebianza boise ibaka province wetu ibaka ma université enza tulasa après ça tumaya boise bana betu bali bali mu province wetu bois
bikala balonga tulasa tuimpa bato ka bikala bakatoka kumput balaba longisha bana ma anniversaire mimpa bana bapatuka malaba intuka na ba président ibe tuka na ba ministre badi baluli dibwa mu province wa Kasai. Merci nzambe wa mujulu alumbenishe nenu bonsu muju bandondi. Merci beaucoup Papa Peter. On peut s'abonner massivement pour des informations qui toko ya chaîne biso YouTube Kin ya bana kin allez check.